Et voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Tokos Nandenga Osakanate. Wana bozo ozwa biso wana depuis Washington Seattle ndenge masolo na biso le kaka na yebisaka bino toujours que we live biso tozalaka donc likamu na moto te kimieza na kati na mabuta ndenge masolo eza okende wana bozo ozwa nana ketchup mosi ya fali ndenge balobaka toujours après la pluie c'est le bon temps lobezalaki ouverture ya francophonie, tout le monde va être présent, tout le pays, tout francophone, ils étaient là en train de regarder comment ouverture les alaki. D'abord, félicitations l'équipe Mobima ya Congo, Makambo Basali, vraiment, les qui toko mingi. Sorry, bah, continuer là, nanboye, et que ça va bien, et que peut s'emboko qui toko, image ya qui toko, ça aucun. Vraiment, du courage, n'a équipe tout, bah, tout, bah, travailler qui. Mais, parlons un peu de la musique, puis c'est biso tout ça, la musique. Tu sais, fallait poupa. Donc, après que ça en a Paris, Kokoya na directement à Kinshasa, prestation qui toko yena na Bill Clinton basala ki makambo. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé façon oyo batu bazolo bela ba warrior ba témoignage exact tellement belé Tokos. Dans les grands succès, il y a eu aussi bien sûr 120 000 personnes pour le concert de Fally. Le Warrior, l'appelons le Warrior. De Warrior. Le Warrior. La jalousie, c'est un petit défaut. Balobaka toujours, aucun aux la jalousie mon bimbatin. Ah, c'est ça, la vérité là. Bisonnos toujours mon abat témoignage n'engezole kawana sango mokonzi. Azalaki toujours ko benda na Fally kita to éviter les camerounais ezwaki ngungini na swaki pour na Congo bangungi ya minene bazali so basuyo mutabeli ki pelekesa comme bilobalo donc reyebi masola sango ndenge ekenda ndenge ya mystique na ba warrior bazucha batunyo na nzela donc sanga zonga un peu na nzela akomi ko zonga un peu muke na nzela c'est comme ça zolinga se pencher ah c'est ça génération za koloba génération l'oblige. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui ba message ya batebele il paraît Robigenga Nazalagite Batubazolo le président de la République Abini Bibi de la Renta et là aïe on a eu sur pas il a fait face ali d'habiter sur la cube à la quitté on est allé kaye kuna kota sele yo tozo ba bete sur sele yo à la legende ba jaloux baza ko souffrir baza ko minyoko la pam masalanga na biso mutaleki Fally na botamite tona bando sa musique te totsaka bon ya mikonzi vraiment ba comprendre que so ba bandi si Fally ndula fa batu ba okende ba te mutasuka cérémonie ba fati ba lobi ba hymne national et beti mutasuka ndeye et bon ya Fally azo bima pour abaluki a tourner terrain ya bakama ba piquer ba crise ngamo témoin mutabana saki te na saki mutako sangati dega ah ozoyoka ba témoignage wana eza commentaire ya bisote batu bazali ki présent ndenge masolo ezokende tokozo esusu masolo ndeko bandeko mususu ndenge ni bazalaki expérience nene ba vivre tokleka ah mon cher tika fala na cheni oh non asaini na okite bazo yebisa bula ki sekedi président de la République azo yemba bibi ah président zo bomba maloba mon cher ay baka qui va avoir mon âme. Pour ça, n'y a pas de caméra. Voilà, tu donc, Fally.
d'après ba témoignage jeunesse tozui batu tout baza koloba ke Fachi Beton embaki bibi de la renta. Ah, eloko ezopesa ya fefe pasi ya fefe. Les autres ça fait rigolo à passer. J'espère que faire rigolo à la quitter dans le journal lobby. Yango dans ça qu'on va toujours ba jaloux, bazon mi pe ça passe bango moko. Vraiment, mboka lobe zaki na sengo bato ba sepeli même ina poto bato ba sepela ki fort. Et c'est qui lo moko ya tacos na ndenga ko sakanate. Dis à ton voisin c'est mon année. C'est mon année. Recevez vos bénédictions. Amen. Recevez le succès. Amen. Recevez le mariage. Amen. Francophonie oh yo. Et na Congo, le jeu de la francophonie. Bill Clinton commence. C'est d'abord Bill Clinton, là, bien sûr. Vraiment, soyons sérieux. Yo kanisi ndenge Bill Clinton a prestaki boye ndeko na esele yo a sepelaki. Ouais, ça a une bénédiction. C'est pourquoi on balobi que Bill Clinton a sali alliance na fali. Et Bill Clinton mutema pembe asaka jalouta za jaloute makambo zo funga matala prestation sale zo mona vema que azo mérité. En plus Bill Clinton na sele yo y a pas match quoi. Pour Bill Clinton essayer mutasala qui maison méré exister. Bon, donc non y pas makambo ça qui fallait pour pas y mokotanga. Bon, tout ce peut c'est vrai ba témoignage à Mickey vraiment ça qui dans l'ambiance total a fallu pour pas na salle ndenge zaki et sengezala qui donc tokos ndenge mokete. Sinon ce que au CP na vidéo, likez, partagez et kozanga te ko commenter ce qui au CP na réplique. Tikela biso mo commentaire, ça biso plaisir à toi. Tokos.